Bonjour, Maman Kesse. Oui, bonjour, ya Patricia. Ça va? Oui, par la grâce. Namoni zamba azosala ngolu, Azosala ngolu. Ozaya kungenga makasi. Grave. Zamba za biesolo mafuta Yesu. Ezaka esengo kozala na Yesu, Eza suka makao. Nganga tote. Bayeba te keza bango. Vraiment. Na omona pe bandoki ya mike baokwe. Na kombo na Yesu Masia. Yango pe na lobi, ngai fona luka Mama Kesse. Po namoni video moko ezotambola. Namoni na Luanda kuna bato bazosepela bazolia. Balati batriko, Makesse, Fondation. Nabimeloko. Namoni batie ba t-shirt bakomi Fondation Makesse. Bazolia menazo comprendre te soki eza fête ya mariage, soki eza anniversaire, soki eza kobote lengi, soki eza nini. Yango nalobai na kotuna yo. Eza nini ezoleka kuna. Donc omoni délégation moko ya ba mama na bana bautaki Allemagne, ba mama oyo baza na compassion. Bautaki boni na Allemagne. Musika bo. Deutschland. Wow. Bautaki vraiment musika, en tout cas ba mama wana bazande suka. Zamba pambola bango. Akopambola bango. Balobi vraiment que non, biso destination, fondation Makesse, sika mususu te. Elekelinga. En tout cas. Balobi que sika mususu te, pokuna tomoni vérité. Ezali musala, ezo sala. Balobi que non, photo kende. Pokende komona. Bake kotala musala ningi ezotambola. Bake kotala musale. Yango elongo na bandeko basangisi mwa eloko bazolia mpona kosepela ensemble po basangana ndenge kombo ya fondation ezoloba. Nzambe apambola bango abakisela bango ya mingi. Esike euti Nzambe akanisela bango. Amen. Ponenge eza bongo balobi nanga ke bato Allemagne tango bakendaki bazalaki 6 personnes en famille. Bazalaki 6 personnes à partir Allemagne kuna bayokanaki déjà ke fo bakenda kokutana na bakoko. Balobi ke bayeba kutu nzembo ni nalobi na bango ba mama boya tosangana ba mama oh la la boya tosangana bona lokuma Nzambe boya tosangana baba na lisanga ya bana Nzambe. Amen. Lifunda Makies eponi mutu te mutu nyonso bana baveve handicapé. Amen. Bango nyonso bapusana basangana. Sikeloke nekeli ngai nayoki kolobaki na ngai ke na bato akakwako mpe bazalaki kuna. Bato akakwako wana sikoyo kuna kaka na Angola na Rwanda. Bango nyonso mpe bayeba sangana ensemble. Bayaki kosangana balobi kutu ke no biso tokotika boye te biso bato akakwako. Soki bato kutu bauti Deutschland, bauti Allemagne, baye kopesa, bauti musika, bakoko, baye kopesa. Donc bapesi ba biloko moko ezaka ya bana poto. Amen. Nzambe azwa loko. Na biso pe tozali awa na Afrique. Foto ya tolakisa pe bolingo. Makesse. Na comprendre sikoyo eza nini. Voilà. En tout cas Nzambe azwa loko, eza eloko ya bien o tozo encourager. Mutu nyonso aza na bolingo, mutu nyonso alingi kosunga bana bitike, bakoko, bazangi elamba eloko akolia, bazangi kisi, bazangi mutu akozwa soin na bango. Occasion yango oyo toya tosangana mutu na mutu atia mwa eloko na ye mpona lokumu Nzambe, mpona kosunga po Bible ezoloba église asolo eza oyo ezozwa soin ya bana bitike na baveve. Yango soki oyoki sango ekuti esika ozali kokanga motema te Nzambe akokanisela yo na oyo ya muke okozala nango. Koloba te keza muke nyonso muke kutani esalaka mwa eloko ya munene mpona lokumu Nzambe. Na yango bapapa bamama bajeune biso nyonso tosangana mpona kosunga bao baza dans les besoins. Nzambe apamboli yo kanisela mpe moninga oyo azangi. En tout cas, tosepeli Mama Kesse Nzambe continue ko inspirer yo atia batu pembeni na yo bakosoutenir yo na musala kitoko zo sala okende liboso Nzambe atombwa na nzela na yo na nzela ya fondation. Voilà, merci pour la réponse na yo na comprendre sikoyo tina video wana. Ngana tiki yo kasi pokwa malamu
Oza suna eloko ya koloba? Nana eloko ya koloba. Ah, mama keso, silisaka te. Mama Allemagne te na bana. Ah. Bokilo yanga. Ngana kata mena mone tipo sa kolobeza nano. Mama Bokilo esika ozali na pesi yo ba. Bambote na yo yango na mabokilo. Fondation to sangana. Bokilo na ngai mwasi ya mwana na pesi yo ba gros coucou. Ils sont les bienvenus dans la famille de Puy. En tout cas, mama nanga mibale na bana nanga bambote bandeko nangai obosangana kina ba mama Allemagne na batata ya Allemagne obouta kina kakwako ya bino yangoyo bambote na bino yangoyo yese fondation to sangana na remercier bino na pesi bino ba gros coucou. En tout cas, boza makasi. Boza vraiment makasi. Bandeko nanga kakwa kuna yoki sango ke bolobi ke boko zonga ka lisusu. Je pense bomoni bakoko. Bana kutu na moni bazalaki vraiment te. Po bana bazalaki na classe, po bana bazali lisusu ebele. Groupe mususu eyaki te. Mais responsable ya groupe mususu eza ye wana bomonaki Manu Johnny. Manu David aza deuxième responsable yepe aza na groupe. Manu David ba gros kuku yangoyo nzamba pambola yo po oyo ezalaki donc eloko moko incroyable ngakutu na ndimaki yango teke kokai kosala milabongo nzamba lola amona bino amen Alléluia nzamba lola pambola bino. Bye, à la prochaine. Eterno Deus, obrigado por esta tarde que Pai nos concede. Senhor, queremos nos alimentar fisicamente. Senhor, pedimos que o Senhor pense naqueles que nada conseguiram de manhã. Fortifica cada amado que se encontra em jejum nesse exato momento. E deixa que tudo quanto nós pudermos faça alguma coisa em nossas vidas físicas e nós estamos aqui em Jesus. Abençoe a fonte de proveniência, abençoe também a honra do povo. Tudo quanto pedimos com fé no nome de Cristo, cremos que o recebemos, a Senhor. Amém. Ele viu como foi a mamãe estava a caminhar, outras estão a entrar e comer. Ele perguntou, papai, como para o tratamento dessas mamães? Ele disse que ele leva essa tristeza até onde ele vai. O papai disse com o pouco que ele tem. Temos aqui 30 mil contas. Mamãe, 15 mil para fazer o tratamento. 15 mil para outra mamãe que está lá. Esse menino põe na mamãe malade. E fica tudo no tratamento. Então, para que se... Olha, toda a mamãe